ezali masolo ya mboka oyo tozwaka na hiérarchie ya parti oyo toyokaka mpe bayebisaka biso boloba boye bosuka esika boye boinforme bato boye na boye po bato bazala vraiment na ligne de conduite bote bote ndenge nauta koloba bien avant lataka chine na yo epuis tika bilobaloba ntango ozoloba ozoderange mpe waza pembeni tu n'as même pas mis les trucs mais ozolobaloba eza bien te tomipesa d'abord discipline pour ce moment parce que toyoki mpe mingi ome na bato kongo bato ya idps chef na bango alobi me tala bango moko nani boye na boye alors tomeka mpe kose respecte soki oza na kashine te ezala mpe nsima ya moninga mpo okopesa ye maladi oyo ye nango wana tokozala vraiment sévère soki oza nango ozala nango mpe te kolobaloba mingi te na kati ya bato balobaka mingi tu peux recevoir la maladie te okokontamine mpe moninga nde bozomona ntango nazoloba nazoka nsima bazolobaloba boyoka nani oyo biso tozoloba koloba mingi te kokontamine moninga toyokani soki olingi koloba tombola mosapi oyo kolobela awa eza mwa esika élargi kolobaloba mingi te nsima ya moninga opesa ye maladi ok ça va tokota na masolo sikoyo oyo eza parade ya bakombatant idps oyo oyo tozalaka na opposition erombela bato basi bapanzani awo na faso basaka tanga ye président na koya lusukuna te nazalaki na mbongo ya patron na biso bavotolaki tosouffrir mingi. Félicitations à vos combattants IDPS. Bonne fête à l'envoi. IDPS ou pas? Félicitations à vos combattants. Oh, tu souffres na bango. Qui peut te le miao? Bokecho, na mwana na libake ba yebisi. Yoko loina. Yoko mini. Kai na so rangiao. Libange utsukuna ebeti masho. Omoni siko. Omoni. Toi, tu pouvais résister à une telle opposition. Ah, il doit passer viva. Viva. Il y a moins de ton avis. Dans l'opposition, nous avons tenu. Tant que tu as le pouvoir, bon, tant que tu as le pouvoir, dans l'impérium, chef de l'État a sa nommé, a sa nommé, na kati armée, na kati ya service nyonso. Ndemo voya kobota le pouvoir. Ndemo kobota le pouvoir. Eko Simba? En tout cas, chers combattants, tous les Sabino, bakusu batikali sikoyo na comment conquérir le pouvoir. Biso sikoyo, toza na étape sikoyo ya comment conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Bao bazala kokutuna batu te bakonservaka pouvoir na bango bao bazala kutuna base te bakonservaka pouvoir na bango le plus longtemps possible plus ou moins 22 à 23 ans parce que depuis afudela ye conglomérat ya baaventurier na bamiyibi na banyangalaka bakonservaki pouvoir na bango na kati ya dictature konyokola koboma kotumba ekozala ndenge nini na biso sikoyo oyo toza na base toza na population mpe toza na nzambe epuis ya biso eza na systeme wana ya torture te ya biso eza démocratie bomonaka te cher combattant bamikolo uti basumene oyo elandani ezalaki sumene ya bamarshe motu na motu azosala démonstration na tobandi d'abord na UDPS UDPS akosala marche le 9 marche à IDPS.
lamuka pe aye lamuka marche na ye ezalaki kaka na ntango abu FCC pe aye alongwe kaka boye na sendo ye sikoyo nani aza force tranquille idepes tala na bino wana ezali biloko moko ya koexplike te emonani na miso topase 3 moments ya kitoko topase période moko ya kitoko bandeko premièrement idepes asali démonstration na ye Congo Mobimba parce que nous avons écouté même na ba radio même na ba fédéraux na biso babandaki koloba tomona kiti na village natal ya Antoine Kizeng bande kwa IDPS plein après voter boye balakisi détermination na bango Congo Mobimba totali sikoyo bande kwa na biso tina leader na bango api balongo kaka na Pascal bakomi na bango na boma tete masolo esili mutuka esili carburant ekomi ya kotindika epuis bomonaki garde corps ya un politicien na manduki na kati ya veste na ye Dieu merci parce que ntango azali kosala boye munduki ebimi bakangi yango mpe foto donc bato ya modele wana soki masasi elelaka bango te babandaki balingaki mpe barefani nde bolinga boyoko bato bakofi ebona boyi non nde biloko mpe ebanda kosalema na biso nous faisons les marches pacifiques kabila na bato na ye bazo arme na bachaleur bakamati bakuluna bapesi bango bamanduki okomona gineya omoni moto aleki bona motu toi okomona bato bakofi mingi cher combattant manœuvre wana ezalaki manœuvre satanique nde bomoni sikoyo peuple congolais mes chers amis atelemi azomona alobi ke non au pouvoir bacongolais basouffrir mingi mpo bozwango boye pouvoir oyo ezalaki kaka rebelle aye bomonaka cher combattant mpo bamosusu bakoma na histoire ya 1+4 il a fallu d'abord basimba manduki na baroger lumbala bazwaka mpe baposte awa nakosi idps ntango tokei meme na sun city lokola idps ezaka na manduki te idps batiaka ye libanda bakamatila idi ngoma oyo azalaka mpe na kati ya rébellion bakomisi ye mpe nani moto ya opposition non armé idps batiaka ye mopanzi mpo na nini parce que idps asimbaka manduki te mais Tshisekedi aye kolakisa vraiment que non je vais montrer à la face du monde que non pour accéder au pouvoir il n'est pas nécessairement vrai de toucher aux armes même par la voie ya BIC un parti qui se dit démocratique non violent peut aussi accéder au pouvoir. Votez. Oui. Mon cher combattant, nous avons accepté l'inacceptable. C'est ni la bisoté. Pouvoir organisateur de l'élection, il y a bisoté. Il dépasse. Nambongo kote ya organiser nango élection à partir du système il y a $1 ya peuple congolais. Et on s'est décidé. Mon cher combattant, pendant que baninga mususu pona bango baboyaki kutu ke non tokokende na élection te parce que likambo ya machine ya voter wana tozona mwana mboka cher combattant likambo ya machine à voter nzoka ezalaki lokola na 2011 nde tobanda kokende mikolo nyonso na serveur central tina ndenge tosalaki élection tomonaka serveur yango amen awa bango nyonso baza bato ya 100 jours bayebi histoire yango wana bozo répondre 100 jours mbote 100 jours bonjour ba 100 jours parce que bato oyo bayebi histoire ntango ngai nazoloba bazo répondre bon lokola naza liboso ya ba 100 jours nakoévolue toujours na histoire na nga nde mon cher combattant na 2011 oh serveur central oh tokende bona bona lokola homme blanc azalaki na kabale na ye mpo na koanterine masolo na ye na Joseph Kabila oyebi cher combattant parce que
bamindele kutu Kabila azalaka na nyongo na bango. Ndeko moni cher combattant, nous avons gagné les élections. Mais bamindele à la dernière minute a changé, non? Cela n'a pas empêché l'ordre d'arriver. Il y a eu bien sûr des irrégularités, par français et banni. Bien sûr, élections qui ont été organisées et cela qui entaché n'a pas irrégularité, mais cela n'a pas empêché l'ordre d'arriver. Cher combattant, moi, nous avons gagné, tu sais que. Tu sais que la peuple congolais, voilà le Congo, Nini. Continue la diplomatie. D'abord, diplomatie a été tu sais que l'indé commission sur les pourquoi? Parce que Mundele Toya Bissaka et Tosala marche forme nyonso ya zone manaete. Ah, oya qui comment ensemble aye ko confondre Kabila. Kabila wazaki chouchou ya Bamindele et comme moment mususu Bamindele. Ye mo ko ko na boye nanga ingérence. Na boye nanga ingérence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu accomplir mission. Oh, il y a bango bapesaka ye. Ndebo mon cher combattant, biso pe to continue na kati ya diplomatie. Diplomatie na kende mbango. Lelo yo tango to komi moment o esengeli élection et organisée. Ba 15 jours biso même chez moi ba je la biso na 2011. Serveur nan. 2011 avec serveur central. Ah oui, comme le camp ya machine à voter. Ida Viva. Viva. Machine à voter. Liboso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh bango banda ko seka ke non, yepe a organiser makambo na ye journée. A komika ka matakita. Non, à partir de diplomatie bisika no sakenda ki ba yebisa ki etala. Ilo ko na machine à voter, c'est épouvantail ya pamba. Voter. Épouvantail ba benga bango ezani. Omoni ba o ba koli na mboka. Soko beti ba brique. Hein? Pour banta ba tambo ni kolia ba brique, balaki saka. Moi mandala na elamba. Eza eloko ya solo te mais eloko ya lokumu. Etelemi boye. Ntaba soka yemba. Akomona eloko ne sali boye. Tout la mousse. Ça. Ndenge bato na ba sala biso na eloko to bengi machine. Qui n'a pas marché pour contester les Kamamo? N'a pas caméra, n'a pas ton nyonso. Y compris même vidéo Chumanga. Oh, il a combattu les lois, combattu les lois. Conseiller stratégique à chef de l'État. Lui n'a pas participé aux élections. Moi, je suis allé le voir dans son bureau. J'ai comme l'impression que ce sont les malandangouls qui vont se retrouver. Les combattants vont se retrouver. Nakosi. Na pouvoir automatiquement, les malandangouls vont se retrouver. La diaspora. Ils vont se retrouver. La diaspora. Pouvoir ça, il y a pas de diaspora. Mettez-moi vos chers combattants. Je le dis en tant que général, il y a pas parlementaire debout. Même qu'on a un général. Les combattants vont se retrouver. Ce sont les malandangouls. Les chefs de l'État na poto. Les combattants vont se retrouver. Tous en avant de touche. Ils vont aller en haut. Ils sont dans la bande de touche. Oh, mes chers amis, ça énerve. Bango baboye kutu machine à voter. Ba kitenge yo sbatone yo soza kuna. Ba combattant bango. Nulle part. Même biso balobeli. Même biso ba général. Otoloba. Osapona. Samba na fati beto. Kisi ko na ba to fandika na ba. To mona ka ndenga ba leka. Mituka ya président c'est comme tina ba kapel. Tina rai. Ba ko yo nini? So.
mituka ya présidence ongo tia tina barai bafandi babeta parifu tina paka jum mituka ya président PR na paka jum bakombata bango bavrai bato bakosalisa bakombata ide kozanga ba ça énerve beaucoup, hein. Ils sont dans les pas, mon ça t'en pas ça. C'est Manayo général. Chers amis, c'est décevant. Ça colle là. Et puis, tant que vous avez ils sont dans ça, maman et film. Quand ils ont il fallait voir. La couture, pas perdre à organiser qui appelle. Ah, donc, bateau, bazar mystique. Ce que bakangi, okokuta ba policier musu bazakuna. Ba kulun. Oh, je n'ai plus le mot. Oh, policier boya zaka. Yo, Yo, nyama. Ba petanga na façon réglementaire. Ngai pe na awa na kufoka na si moko pe na mire. Wow. Ti major wakanga ye wana. Nini? Eh, bozo bunda. Biso ba tutobundi wana. Lelo, ti lelo. Ya biso bana baotangana epe kinga boite. Epe bambole petit. Bon. Epe arema super. Ele lufungule. Epe kimbansek 18. Ya bango Athénée. Osangani. Motema mpiku yokana bakongo. Est-ce que tu bundi po ezala bongo? Le peuple gagne tout. Toujours. Entourage des Amabé. Entourage du chef de l'État Zamabé. Entourage bakufika na kati ya tweet à Facebook. Ils sont acteurs de films sur terrain. Votez. Oui. Bomba. Amen. Tomboki mabe, na ye mabe. Beba na yo. Mutu mokote asala ida. Pouvoir cher combattant. Batwana nyonso. Qui est le du Cambia? Qui n'a pas Freddy Matou? Matungulu frère. Freddy. C'est retrouvé. Yo, ça c'est retrouvé. Jamais. On a retrouvé un combattant, bakatanga matisi na oya wana. Il faut avoir une négociation FCC caché. Hein? Il faut qu'on combattant sur la peine. On a kokombo la katana oya tana parler de la nation. Attends pas venir ba ministre wana. Attends, na ba hôpitaux parce que nous gérons aussi le ministère de la santé. Ba mécanicien basalia. Ba kia ba ministère en pam ça. Ba chauffeur basalia. Faut engager bango. Nous sommes les autres la négociation FCC cash. Ba on va biso ba combattant. Botombo le ministère. Méchant. Ils sont derrière ma main. Il t'a pas ce viva. Nous sommes en négociation FCC cash. Même celles-là qui n'ont pas combattu, celles-là qui nous combattaient, c'est réjouissant. En général, tu as un ministre rouge. Je ne sais pas si tu as l'Afrique du Sud, tu vas soigner dans le ministre. Tu as ta Bible. Pasteur, tu as ta Bible. Et comment bien aimé, Tangelangai, Mukanda ya Jérémie. Et le Bénin n'a pas moyen yo moko fongola boyezate miso eza kufuna gaz là lacrymogène. Ah ya wana. Beto sukuana teme tozo continuer kaka na koteya. Je lance un message chers combattants. Il doit pas se vivre. Viva. Message nazo lancer na mutunyos, y compris chef de l'État, y compris même maman Denise. Bote. Oui. Bato lokola ba basala ba théâtre basala nini pona pouvoir. Mais nous travaillons midi pour Tongo, midi pour. Bisoto Salini. Assurance santé.
On a pour ça qu'on a sang malabu ya Fachibe. Béton. Mais to sala bisoni, to sala binoni. Dans la information, mais je suis vraiment navré, je suis fâché. Quand on a na saïsa. Aba saïsa na ba oyo lobi basala kisime ya olive lemba. Oyo ibele sinon c'est ça nini? Ici là. Lelo basongili c'est pas maman Denise. Et donc pesi na kanda na jo oyo banda ko finga Félix Boutou moi na média. Comment on est Timothée le Noir. Bakutani na maman Denise. Biso ba stosi asabenga biso. Okay. Miss Logola meleki teni Yo maman Denise asabenga ba lobeli ya ide pesi ba lobeli ya Fachibe to moko ni. Le mon côté. Na ba Timothée le Noir azo finga. Biso to zo ya to zo sabatike bozala. Azata Bogarte. Moi, ça, bisso. On est mis à côté Kumbo. Pouvoir au chef combattant. Ils ont pouvoir na biso bote. Parce que tu sais qu'il y a le peuple congolais. Prenez-vous en charge. Surtout se prennent en charge. Félix est comme chef de l'État. Parce que hier, moi, on a Genève, ça a déjà failli. Les changements s'appellent Martin Fa. Au Kossi, le pouvoir appartient au peuple corps. Base Téléma. Pourquoi les ont gâtés? Le Télémi Samoï. Président Lobanayo. Mes chers amis, trop c'est trop voté. Général Agoya Gopé s'appelle Modor. Le rôle est en démocratie. Tu retends un jour, hein, on a pouvoir. Ma garantie est célibataire. Ma garantie est célibataire. Ma garantie est célibataire. C'est la 2 ans. Ma moussous n'est pas zoya pour travailler. Parce que c'est le bateau qui on comme maintenant 50 combattants. Vieux par exemple, vieux Kabal, mais il y a 50. Attends, vieux Mazon, vieux Kenda qui son âme repose à paix. Vieux on est au Bundina, on va y être à Koufi. Ceux qui nous avons la facilité à Kokendeko, parce que tu as une pression, pour engager. Mais quand vous engagez un étranger, une diaspora, c'est une vérité, cher combattant. Est-ce qu'on a fini dans le monde? Ceux qui vont engager un les combattants ont la facilité à aborder avec une facilité. Mais ce qu'on a dit, c'est comment on a monté au Yémen, les villes, il y a un 5 personnes. Les villes, il y a un 5 personnes. À bénéficier, fruit à combattre. Les soucis, on a mais les combattants vont s'éliminer. Bon, le rôle est bon, bon, ça ce problème est vu au Tigala à la base. Coup de chapeau. N'a pas travaillé même de la façon dont il y a que non. Tu vas sentir. Mais les combattants, et mon combattant, attends, moi qui suis ailleurs, il y a ceux qui passent par exemple 50. C'est moi le roi de l'Andagote. Le tissu cool. Bah, on ne va pas ça. C'est moi. Il y a un moment où il va y avoir un système. On va acabar trop. On va casser.
Mes chers amis, ça c'est notre pays. Notre pouvoir aussi. Message oyo côté le moutinho sur la mato. Bato musobaliaka. Mituka bakomika PR. Lobi na moneo sama beaucoup énervé. Na wileri wana. Croisement wanga ta wileri. Boro moko zawana. Kutika ka PR batele. Elana kanga photo na ba numéro matinga ba atana kangi sale pedo. Ba kombata bazana poste nde ya miso. Ya misala. Na kanga boy, là c'est ça ça. Même si j'ai publié, ça on a attaqué pouvoir na biso. Mais c'est que moi j'ai pas attaqué, j'ai attaqué que ba combattant ba miso. Misala. Trop c'est trop. Lembi. Ma société, ça nous concerne misala la présidence on peut prendre cette société, couper sango, pas d'une fille à IDPS. Ils vont engager des combattants. Tout ça, on a des peintres. On a des mécaniciens. Tout ça, on a des frigoristes. Des frigoristes. Tout ça, on a des tendances. Plus de 800 combattants. Nous avons c'est l'institution présidente de la présidence. Et ça n'a pas mis ça là, non? Non. Mais jamais, autorité morale et dynamique pour la défense des intérêts des combattants des leaders. Dynamique pour la défense des intérêts des combattants des leaders. Il faut faire adhérer aux combattants. Soyez calme, chers combattants. Bon, on a dit que le professeur Mbata a dit que soyez calme. Je vous dis, je vous dis. Batangé le roi dans la fesse. Garçon est intelligent. Quand on a créé Boron, on a fait un terrain. Il est ici que tu as fait marche. Il y a grande envergure. Oui. Parce que nous allons défendre les intérêts de nos combattants. Il y a une défense. Voyez du sommet, il y a l'amuka na banilité. L'amuka, na koki kosili samasa sinangai na corbiarki. Martin Fayulu a ça corbiar. Est-ce que corbiar va bête à un massas? Corbiar est un ambulance. Yo moni mutasa da yana heba zo me ko bakenda na yana necropole entre celles. Yo zana mati. Wana zaka j'irai jusqu'au bout. Je défendrai les intérêts des combattants. Oui. Vous gagnez? Oui. On va utiliser ma méthode. On va utiliser ma stratégie. Si on a un moment où il action et banda, qui n'a pas bureau, il y a pas ministre, il y a IDPS. Lumbe. Mettez mon cher combattant. Ah ouais, et ça parade. Parade, nous avons la information. Oui. Donc, il y a préparation morale. Morale et matin. Parce que trop c'est trop. Ça la générale de la mort. Morale. Toi éveillé. Nous avons une information militaire. Mais là, attends, le mec, il nous gamba ba yebise bona. Et bon ba, soko binga ka, ça les bandi ko salini. On soigne vous. Il faut monter sur le salaire. Oh, chef de l'état ba yamba ki bona bona. Ba yambi. Tozini. Si qu'on a soko Tozini. Nini. Sal. Il a fait plus ou moins 32 voyages. Vous avez déjà là. Général, devant les parades. Oh, ouais, ça parade, il y a des combattants. Chef de l'État, on sait qu'il va voyager. Il y a des combattants dans tous les locaux. Au contraire, il va garantir ça. Papa, na opposition to banda kolala na ba église. Na pouvoir to lala ka suna ba nini? Église ko ya quoi sert le pouvoir? Chef de l'état. Fongola ma miso. Osa combattre IDPS. Tu n'es pas un parvenu. Tu es un chevronné du parti.
Ozo gaz obetama. Oyebi ndenge nini gaz esala. Oyebi forme nini aba marche ba combattant basala ya ozo mele o pire ozo tikele pe muni muninga. Avec une mission, ça va combattre que nous allons vaincre. Tu vaincre donc combattre, nous va combattre. Toi tu vas encore dans le futur. Dans le futur. Non. Quand on conquérit le pouvoir, on doit tout faire pour le conserver. Beauté. Donc conserver on a ça là. Jamais. Sous ça il y a kakuna diaspora qui n'a papa même n'a pas la présidence, même les gens de Lamuka sont là, qui n'ont pas voté pour Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils mangent. Ils se sont conservés. Moussou super période avant marche, ils ont bien fait d'ailleurs. On y kuna. Abo forcer quand yaya. Yo Simba. Yo Fandia. Ndenge nini? Bokomi na niveau nini? Anaponga bi. Na yo ke mwaka sezo beta mukuna. Tindela ba image. Oko tindela mo image. Ngai na kacha kazi la kimoje. Image ndele nini? Image wa publier. Aza ba chaîne. Ya sala nini? Hapa na bureau. Hadi ambuke apeta pe misakala. Yenda bwaka. IDP! Viva! Général, Koti, bien Koti. Kanda. On va t'en garantir ça. Ça va jeter. Oh! Yo, Lianga a conservé le pouvoir. Oh, non, papa, on a biché en 94 ans. Kabel n'a mis Papa, pamboli mwana na. Naza petit nanga parce que nga mutu na ote vote. Ouais, toi c'est le bouquet. Combattant. Votre attention s'il vous plaît. Oui, ça parade à pas parlementaire de debout. Votre attention s'il vous plaît. Nous aimons bien Fachi Béton. Mais nous devons aussi voir clair. Voté. Oui. Moi, les hommes, le général, les villes, nous. Il nous va. En combattant, nous allons souffrir la garantie vidée. Garantie vidée. Donc, il y a FCC, on va faire ma recommandation. Et recommandation, d'une manière pas légale. Dans le national, au Tindépa. Dans le national, on va besoin d'une armée, pas qu'il y ait une armée. On va linger service de renseignement. Pas qu'il y ait un service de renseignement. Non, ce sont des négociations FCC cash. Ce n'est pas possible ça. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Combattant, toi tu as distraction. Oui, général. Cette fois-ci, non. Sont pas d'accord. On est de l'Étienne ou à Mouloum. Et l'homme fait ça quand des chers combattants, il y a comme mon maman, première dame. On va voir clair. Timothée le Noir, Moulipi, nous avons fait une famille président, chef de l'État chaque jour. À ta toboye politique, il y a haine. Mais, biso ba l'obélia, chef de l'État, tout ça, les binoni. Timothée le Noir. Na bloqué na Facebook. Parce que bah injure les gars. Et moi comme ceux qui n'a publié loco, il fait même pour m'injurier. On a publié façon à Bokotika la Kabongo. Bokotika la Kabongo. Le lot Timothée le Noir va terminer maman. Maman, non tout le monde était au télé mais peine attendre ba maman ya Ligue des jeunes. Donc tout le monde était hein? Comment on attaque maman terminer ba maman ya Ligue des jeunes. On se moment nango. Mais pouvoir ça pouvoir ya ida. Oh. Moi je parle de la flatterie. Beauté. Général. Le baba yoka. Ça va pas flatterie. Gana ça ne répond pas. Oh ça yanga ya kozalaka yanga. Oh soki ça yanga ite na kozwa ngo petu. Mais oh soki tangami ke ça ya général a kozwa yango. Beauté. C'est comme ça avec moi. Ba évangéliste ya Fachi Béton biso. Tant que chef de l'État à l'époque président IDPS a kamata pouvoir dans le nom.
mobange ya parti oyo UDPS tokamati topesa yango nde fayu nazaki je me vois à la minute même Fayu se croyait être déjà président de la République. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait na bango nyonso wana bem Fayu Mositu na Mositu pe na Mositu pe membre ya opposition asa kuna même quand azotinda information na kingaka je combattant tala nana Mositu Fayu Tungulu Kamel bem bato nyonso botangela ngai nani aza na parti politique oleka UDPS mais bomona moto ya UDPS président akamati pouvoir ya akamati biso nyonso apesi biso epa motu oyo aza na dikablo yo oza na immeuble okamati immeuble na yo opesi moto aza na dikablo mpo yo okende kofanda na masuba ya ntapo okende kofanda na kwa mutu ekosimba ndebe ministre tomonika mutu oyo nini oyo oyo mvutuma te toboyi na biso likambo ya ti lelo soni ti lelo baza bazwi mosala tokoyebisa peuple congolais ntango toyaka tosi tozangi na makambo ya koyebisa peuple nayebisi biso ke awa ezalaka awa eza parade ya baparlementaire te eza parade ngai nazali molobeli ya défense ya baintérêt ya bacombattant nde mosala na ngai molobeli mpe nazodéfendre intérêt ya chaque combattant ntango abundi tofi pouvoir eza ya ke combattant nyonso ozwa mosala mais suppose bato wana nani base retrouve te nakozala na kime ndenge nini bon ata bopesi ngai te bokanisela ata bacombattant epuis bato oyo bino moko boza koengage bacombattant bayebi bango te mokolo nini motu wana oyo engage ayebi biso te wana akoyebe biso ekozala engagele biso bato oyo biso moko totamboli na bango otali neti bavie kabala otali neti bavie maître anselu bakabuye baAugustin kabuye bato nyonso wana bato otali bato oyo bakombata bayebi parce que moto wana soki atelemi boye moni bengela ya kombata na asala nini aya bomba tokenda na babiro ya baministre ya UDPS oyo bauta wana bazofandisa bino wana bopesi audience atali kaka nini bakombata ya UDPS yebiselanga bango basa trop je me suis dit que mutu oyo aleki ngai na nini azwi kaka mwa audience boye nini bakombata ya UDPS yebiselanga bango naza nanu mosala bazonga sala ya mama na ye balobi bozonga nsima au contraire protocole nazoka lebiso na mawa bon basta soit maire alobi bozonga nsima tozonga nsima neti jour nini alobi botika nimero ye moko akobenga kwenda ukolo ezali UDPS viva oyoka biso kala mingi te bakoyoka nini sentir. Moi je pensais parfois que non. Babougoumès, il fallait nommer à tabac combattant. Engagé par combattant. Bougoumès, par exemple, le Gombe. Comme il a chassé par Rumbo, Lingua, tu es pas combattant. Combattant est bisobou, général. Netwo Gombe wana yayi. Donc on a engagé par combattant, non? Là, il peut y avoir un salaire au service. Yuko combattant, il est pas. Toka! Ah ouais, ça non, ah ouais, ça spécialement combattant, il est oui, ça c'est moi le combattant Basali. C'est moi le combattant Basali. Le peuple d'abord, c'est moi. Et ça d'abord échantillon. Oh, na effort personnel à parlementaire de bois.
basali d'abord semule na bango initiative ya baparlementaire debout ya parlement debout ACP tobetala bango maboko baye na échantillon na bango tozosenga aide soutien moto asimbami ya kosunga biso tozali wana Maman Denise, yo mbongo zoka beza ba est-ce que bosubo yoki ga yambi ba parlementaire debout Yokate. Biloko yango yo bandeko. Oh, c'est quoi ça? Ba combattant bango yo bazo sala pe na ba effort na bango. Ba futi bango moi quelque mbongo ya ba salaire moke pa ba indien. Allez. Soki ba indien ba futi ye azupe Fabrice Azan. Ba photo te. Bakangi batata oyo nyonso bazala na ba Android mais ba commentaka te ba publier te. Mais je suis en train de remarquer quelques tata peut m'encourager. Ils vont comme un messager. Bonjour. On a répondre oui bonjour. Tu n'as jamais commenté. En tout cas, tu sais, Maman Denise, Sunga Biso, et le Yango, va combattant. Va ça la paix. Si il y a ces mots. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tu engagé à tabac combattant. Parce que ce que tu as ici, il y a ces mots. Tu peux déranger le sous-chef de l'État. Bisomoko, tu peux ça d'abord. Bisomoko. Tu peux ça là où il y a ici. Bisomoko. Tu m'y engagé d'abord à combattre. C'est ça comme ma baie. C'est mon lot, il y a vu ça. Quand on a 50 boules à foufou. 1 kilo. Et Vimba fort. Quand moi, c'est mon lot, 50 boules à badi. Dans mon 5. To 5 mingite. Général Léville Lunga, 084 0 96 96 45. Général Neville Ilunga. Les parlementaires, les mobilisateurs, 084 0 96 96 45. Soko bengi osungi pe biso isa usine o biso tozo monter na compte ya parlement debout parce que l'IDPS est union pour la démocratie et le progrès social. Progrès social bandaka d'abord na fufu soki tozo lia ndeto ko tonga démocratie pour tonga il faut d'abord progrès social yango wana tosengi na ba oyo même ba diaspora o bazali banda yango osunga biso soki yo pe osana matériel yaka tokosala biloko to engagé ba combattant IDPS. Pourquoi? Parce que tolingi te to umeli pe to sengi te ngisi to lembi to komo kolinga siko biso moko to sala nan ba effort personnel na ndenge na biso bote oui wana zamoro ba général ne vilu ilunga alors soki ke combattant o amoni ke o malobo ngana lobi eza mabe alimbisa ngai mais musana na ngai za kolo awo tango na lobi ana fingi mutu Kutu biso tosi to décider que ata pona kolala nzala to kolala nzala mais facha zala ka chef de l'État mais ba combattant ba zo ba boulot tango to lebi to kolala nzala les expressions ba combattant ba zo ba boulot po biso to kolala na biso nzala mais le peuple d'abord n'a parlé ba ko yoka biso na bana le peuple d'abord n'a parlé il ne peut vraiment. Parce que si on a vu que tu as bango forme nyonso sala omoni soko komia kala mingi te okozonga kwa 4 chambres 50 4 chambres salon cuisine awa iko basi na biso yeke to yebisa bango makambo beleke omoni ndako na biso kozala tokoti boye couloir sala bien songi boye cuisine siko kozala kuna mais semoule bazomonela nka musika mayonnaise bazomonela nka musika biso basi ya biso bakolia mokoloni diaspora baleka bavimisa biso to conserver pouvoir na nzala te merci beaucoup cher combattant Même